L'impresario Joachim Zambona, accompagné la maman. Maman Annie. Maman Annie, vous avez l'activiste pour parler comme d'habitude, on a quelque chose à la table, n'est-ce pas? Yeah. Il y a une table. Bon, tu as la vérité en bongo. Donc, bolingo ya mbongo. Mbongo to bolingo ya mbongo. Mbongo, donc, yango wana de bolingo ya mbongo. Merci, bandeko na ngai na bantu kolobela l'argent mbongo to mo solo. Est-ce que osila kozala question pa bandeko oyo okoyi kozala nango to oza déjà préparé na parce que oza l'activiste n'est-ce pas? Oza ko représenter minoko ya bandeko bazangi minoko. J'espère que ba paquet na là pour la information nous aussi pour Congo n'est-ce pas? Yeah. Dina village na vengaji. Yo, isikani suna kondo. Na papa pasteur na connecté na déjà. Oh, bango nyonso. Bien. Merci bandeko na ngato kolobela makambo etali mbongo na popa lelo. Na yebi na te mama ani ba verset biblique nango na préparation ya zaela ngo. Na eloko moka na koyebisa yo ete na banza na mokanda ya Nzambe, na sina tanga yango baza koloba te Nzambe kopesa ngai richesse te, kopesa ngai mbongo te. Noki na ya kozangela yo, to noki na kobumisa nzela na ngai ya lola. Kopesa ngai pe pauvreté te. Nazala pe pauvreté, noki na ya koyiba. Parce que tant que j'attends, il n'y a pas de verset biblique là, parce que n'a pas personne qui verset biblique. Eh bien, yo maman, ani na ba ne consensus. Yeah, bon, na sena na yo kama mesikonde ngolo binzambe ko pesa ngambo te. No kete na zanga yo. Ko pesa ngai pe pauvreté te no kina ya kuiba. Olingo lo wana ba pauvre kama kuiba. Ha, na banza lelo ko chama ka basi te pona mwili za question ba imba kia ya vacances n'est-ce pas? Yeah, pondo lo wike ba no kina iba. Olingo lo wana pauvre kama iba. Lilo bana Nzambe e ko yiko kosa te. Lilo bana Nzambe encore il faut na ko pesa bino ba verset biblique nyonso toza ba verset biblique ebele. Ngana zaka ko yebisa ete mokanda ya Nzambe elobi ete Nzambe ko komisa ngai riche te. Nokina ya kozangela yo. Ko komisa ngai pe pauvreté. Nokina ya komilona ni moyibi. Mais si comme maman ani bande ko na ba os possible ko na maman ani na o yebi ya ka tuna ba question ndenge na ya poser la question donc ko li ko ba ete ba pauvre da pasara ni. Ba ya solo bande ko na Bible ko kosa te so Bible lobi ete ko komisa ngai riche te nokina ya kozangela yo. C'est parce que ba riche Bible pe lobi ete bolingo ya mbongo ezali cause ya source ya masumu nyonso na mokili oyo mposa ya mbongo kowelela mbongo yango nde mzali source ya nini ya posa ya nini ya mabe ya makambo nyonso mabe eza koleka na mokili oyo Bible bilongo eza kotourne autour ya nini ya bolingo ya mbongo ya kowela mbongo ya kolinga kozala mbongo ya égoïsme ya mbongo. Mais à partir de la première question, est-ce que je suis la Bible de source ma peine à mon kili, et ça dit bon, nous avons posé un mot. Nasi natanga ngome class kana oh na itu utokotuna yo kono soko pesi ngapo ko pretend okina yeme nasi natanga ngo. Kasi moi émission na biso ebanda na ko répondre yo. Avant to que na première réponse biso. Mais nazala ko kongola place à liboso na lobiete Nzambe ko komisa ngai riche te. Nokina ko zangela yo. Zangela yena ndenge ni. Kokweya. Ya otili usambe. Sikoyo, kokomisa ngape pauvreté. Nokina ko sala nini? Nokina ko koma moyibi. No yo poser la question kitoko pe na zuya ngope continue parce que vérité lelo yoko eko zokisa biso nyonso. Nai mutali bose ko zokisa ngai. Ba passer ko zokisa ngo. Ba konza ndenge na ndenge ko zokisa ngo. Ba mindi nyonso ko zokisa. Ba nyonso ti a niveau nyonso lelo biso to ko zoka. Ya wana o tout binga déjà. Yo ngolo ba ke ba pauvre ka to iba parce ba pauvre basengi ba komisa ngo wana ni. Ba riche te, n'est-ce pas? Nenga pene suko kaleo avant na répondre ete Nzambe alobe wana mukanda na ye ete bolingo ya mbongo nde yango mzali source ya ba mabe nyonso mokili oyo siko na connecté na Nzambe kopesa ngai richesse te na mokanda Nzambe ye koloba su ete kowela mbongo yango mza okomisa bato bakoma na nini na babe basource babe ya masumu nyonso mokili mbongo mza opoza ngo na linga koloba boy to Bible linga koloba boy faut connecter les deux mutu soka zo wela akoma na mbongo ebele ne ya wate balobela awake ko wela mbongo bolingo ya mbongo
yango mzali koza nini ya bamabeni osa mokili eliko bete mutu soki aza kolinga nzambe epesanga ye richesse. Oui, na répondre question bato ebele bazokowela bakoma na mbongo bakoki kosala eloko nyonso bakoki kosala mpo kaka bakoma na nini na mbongo. Pesanga bamakambo oyo oyebi bato bakoki kosala mpo bakoma na mbongo. mosusu ekoki kozala ou bien koyibi moyibi mais sikoyo represal donc yo ngoloba ke bato oyo baza bapo babi kopesanga mpe pauvreté noki na koyiba. Est ce que bapauvre kaka bayibaka nde place wana mpe nga sikoyo na bwaki lisusu mpona information bandeko bokende kotanga na 1 Timothée 10 verset 14 place baza koke source ya bamasumu ya bamabe nyonso koleka na mokili oyo ezali nini kowelela nini mbongo eza na 1 Timothée n'est-ce pas 1 Timothée 6 14 1 Timothée 6:14 akoloba ete bolingo ya mbongo na mabele oyo yango nzali koza nini ya masumu. Or na introduction na biso ngai na introduire lao nauti koloba ete nzambe kokomisa ngai riche te noki na ya kozangela yo. Est-ce que na pose mpe siko question po toconnecte entre kokomisa ngai riche te na bolingo ya mbongo eza na 1 Timothée 6:14 makambo nini oyo bato bakoki kosala mpo moto akoma kaka mbongo mpo akoma na mbongo. Pesanga keke makambo oyo oyebi ya liboso opesi ngai moyibi koboma tosuka na moyibi. Estce oyoki te na introduction na ngai nazwi makambo aloba na nzambe oyo elobi te kokomisa ngai riche noki nasala nini naya kozangela yo. Phrase oyo verse oyo garde yango kokomisa ngai riche te noki na kokoma nani kozangela yo. kokomisa ngai mpe pauvre te noki na kokoma nani moyibi. Ngana Yesu kokota na 1 Timothée 6:14 nalobi ete source kowelela mbongo eza koza masumu na mokili oyo na Yesu epesanga makambo bato bakoki kosala mpo akoma na mbongo ato eloko liboso bimisi nini moyibi. Conclusion ezali ndoyo moto akoki kowela akoma riche na nzela moyibi akwei parce nzambe aza kopekisa nini moyibi n'est-ce pas. Yango wana mokanda ya nzambe introduction na mateya na biso mpo balela ndeko yo moto vandi wana kende na kotanga 1 Timothée chapitre 6 verset 14 bolingo ya mbongo na mokili oyo nde ezali koza bamasumu nyonso ezali kosalema mpe bato mingi na boweleli mbongo babungisa kondima na bango. Mais grave encore kaka na même verset wana 14 eza suko conclure ete mingi kati na baoyo bawela mpe kozwa mbongo non pas seulement ke bakweya me batia mpe bavi na bango na badanger ya ndenge na ndenge likolo ya nini mbongo. Est-ce que introduction na biso eza claire sikoyo te nzambe kopesa ngai nini richesse te noki na ya kozangela yo kokomisanga mpe pauvre te noki nasala nini nabima moyibi. Ndeko na ngai kokende mosika te nde introduction mateya na biso lelo tobandi liboso tozala sarclage eloko basarclage eza te immédiatement toza koatake na 1 Timothée 6:14 ndeko keyelani kozwa reputance toza kozonga. Merci mingi l'impresario Joachim ezamona accompagne na mama anikati na émission oyo ya la vérité. Sujet du jour na biso thème ezali mbongo to bolingo ya mbongo. Merci ndeko na ngai kokende mosika